ngai bapaye ndinga na yeli nili bato basapia mabokoto baba mabokoto mo ba anguluma jambe tu vas te repexer ko baza ba fils de Dieu non yo na invitation zo pesa bien no ezanike ba mpe ba bongo la mtema bolanda tira na yo soki tana baza ba fils de Dieu solongonga na bango ko ki ba oya donc déjà ba tebele baza ba atama baza ba tunazami baza ba fils de Dieu mutu nyonso ta okota akozonga na lolo parce que azalaka te mais biso le boto zalaka na nzambe na éternité avant mokrisa mo tuzaka déjà ba na nzambe tuyende na mokili kotamwa na mokili tokozonga pa tata biso na lolo non cinéma na tangi na ngopinda classe aza penda breveté na cinéma ah bon oui parce que na koma ba film na tourner ba film belé na tourner pas bien na biso ngalufa ata na lemba na omina saba njeta lemba na invité na faire rigolo pardon ni invité na faire rigolo en tout cas balobi ba golo ne pe bana na ntambe bazana ba golo le sueur à front na yo et ndembo c'est le nisa yemba ba kobongola maloba eza ndembo na nga banda kala ah bon ba ko changer na c'est le nispe oh tuna obi junior ntimba ou bien je t'aime kaninda tuna ye bandembo ya bandembo na betango kala esat na ba et là on dit chaque chose à son temps très bien les ans temps ya kozala botin ya kosala botin ya kosala boy vous avez nyonso to sanisa ngote OK donc nazana tanga nga soki ba bien ça que sala ntondi na kena sali soki za no ke temps ya kokende côté ya na bongisi mateya ika bango bano ye je que le mona ki mikuka uka kasi zama mona ki na mikuka uka te obelie alobi nezekela sakola pona mikuwa ye oh nzambe mikuwa nataki nzoto ekomaki bato emoneli ya bato ekisenga emoneli ya nzambe me nzambe emonaka lokola bato te o bato bakoki komona yo mobula kasi nzambe azomona yo mozi mama e nzambe alobelaki nga nzambe apesanga mission ya koganye ba ame mingi mi omona entourage nanga azala ntango mingi na bapayen banani parce que mission nga eza koganye ba ame perdu ntango nzambe apesaki nga vision na lwanda ya kokende kosala concert na ba mosusu mpe kutu baparti nanga mosusu bato bayibayibango me yembama na bandi bona oyo ayiba parti nanga oyo atona nzembo na ye neti nzembo soki liweyebaka mbongo mere mama nanga yakufaki te oyiwa eyebi mbongo to baninga ye côté ça on expliquer le solo papa na bino papa na notre père c'est Dieu quand Jésus parlait de Dieu avec comme ça la banini t'as en vérité c'est vous le dire parce qu'il y a dit papa na OK ce qui nous donne maîtrise à papa na ya ko senga taba neta na Bible parce que ni pas Jésus a l'autre dans la Bible na te azaki na ogulo katina parce que moko azaki parole na beta ba conseil OK na rappel à te pardon rappel na kokende ko beta na rappel à te kuna ba koya ko kanso ngulu pamba ba koya ko lapide kuna héritier matin ko na rappel à te pardon nito zabo ayo nanga to biso ne to kozonga pas to zaka na lola biso na zaka na lola bongo relifa wana so mituna le prophète qui la robonene lola bat ba kokota te lola bat ba kozonga papa ozaba bilo mobo aussi nanga c'est gagner les interdits il y a des fils de Dieu même Fali to yembi na ngani mina Fali c'était nami to ko na bandar ngaza mo bandar wemenzi moni obeti na musique ya nzambe tout le samo quand Jésus azaki na ba disciple ne talobi l'un de vous c'est un démon s'il parlait de Judas même l'église na ceux qui bando qui baza c'est tout à fait normal sikoyo na comprenez que des gens bateau yo yeso akufela ba me baza baba qu'est-ce que Jésus a gagné yo ndem to gagner Jésus a gagné c'est comme chaque jour du lundi à dimanche les gens mabete bat passer chaque jour mais bit na ngo ezane bat pa bongwani ba ya tous les jours la présence en Nzambe ba yé na dans la présence de l'Éternel na lobi yo so na lobi maman Aurélie yo so mo ndo ki Paul lo ka fa banda no sa ba cérémonie a info kaka azana ona nzoto bon d'abord mone ko fita ate ako mo pe bo vani na ebo ba mula ba meligiam ba funa ki luka bango ba ba fils de Dieu ngana lokaka bata malamu tinga ndebe bata mabe wana banganga banani funa luka bango affrontement pena bango moko ya affrontement te busque affrontement par rapport à Banangola Gemidol TV Kende Liboso avancez Gemidol TV eyena kama kamba kitoko eyena makambo ya malonga
ba comédie nyonso bino bulukaka ba oyi babunga kala bazali awone kati ba musique nyonso bulukaka oyi babunga kala bazali awone kati nyonso tutu sala awa is a super canon is a super barbara is a kusala makitoko makasi bande kunangai baba de yonjinga udu sala musene yo kitoko bobo senete abonnez-vous massivement tout tombe musala tout kende liboso aligo ba mission kitoko ba musique yo kitoko ba théâtre kitoko nyonso tu yo kitoko izane Gemidor TV bukandi musikate abonnez-vous massivement Toujawan let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne. On dirait que Gemidor TV, abonnez-vous massivement, like, partagez Kane Bosalaka. Ça leur vraiment la vôtre qui toque makasi bonjour, bonsoir et qu'on dépend na air bonsoir. Occasion de payer Bakou, il y a qu'on a l'habitude dans notre chaîne. On dirait que Gemidor TV. En tout cas, les abonnés fidèles de Gemidor TV, aujourd'hui, je suis avec le prophète, je suis avec l'artiste comédien, je suis avec le musicien. Vous êtes en triple casquette aujourd'hui. Vraiment, on a présenté, pour nous, vraiment, il s'est présenté pour vraiment et ça là bien ma casse émission le même avec Nasa Bolinga vraiment de partout vous bien dans les commentaires vous tirez un message et ça là vraiment kitoko ma casse un grand merci à mon boss de Yondinga les grands archivistes mais c'est Google la solo on va pense parce que ça là mais de Yondinga mais c'est Google la solo une tête bien faite Zalara wana makamaro vraiment et qui n'a kitoko ma casse pourquoi pas tu as hérité matin derrière les images Aurélie va on te salue pourquoi pas mettre Hervé Kadiebwe, esprit libre, autotomé, maître Hervé Kadiebwe, et ça marche. Mais avec le problème, la vidéo 4-0, mais la mara m'appelle à Aurélie Vangou, pour vraiment, et ça là, qui toko, ma casse, Gauthier, tu as dilemme, mon bas, ma nefa, pembe original, la carte à Belgique, à la carte, mon compte, bon, à mouta, nous, mon déré, Salara Marambango, et qu'elle est bien, Aurélie Vangou, à ce peu là, pour ne pas monopoliser ma parole, le réalisateur le plus intelligent, héritier Matengo, Fongwe, n'a déjà caméra, n'a compte déjà, père expliqué à ma droite à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour maman Aurélie. Bonne santé. Vraiment, Yesuma Mbala Zobatel. Pardon? Yesuma Mbala Zobatel. Yesuma Mbala Zobatel. Biso na yebiki na contact yote ne ba biso na biso ba abonné na biso ya Gemidor TV. Na yebiki ba yebi za mufaya te. Mais c'est présenté na émission na nga pour moi et ça là bien ma casse. Ngai kombo na ngai David Chiko Mutudi. Fils de Dieu. Et nga bano qui ce dernier temps on va qui ba benga nga chrétien mais ba benga nga disciple de Jésus. Ba benga nga chrétien parce que Jésus n'attend à Jésus il n'y avait pas de chrétiens. Tant que Jésus a confirmé ba bengi bango ba chrétien. Jésus a lobby allait faire toute direction mes disciples. Matthieu chapitre 28. Jésus a c'est qui ba qui ça ba disciples. Ba ça ba chrétien te. Si tu as chrétien on mérité matin wa lingara yango. Non. Je suis chrétien, mais je suis fils de Dieu et je suis disciple de Jésus-Christ. Ok. Merci, c'est ça pour l'intention, non, parce que la question est allée. Donc, je suis simple, je moi, mais en triple casquette. Casquette, on a Kazaka pour la taponne au sein de étant musicien, chrétien, étant comédien, étant prophète. C'est ça, grâce. Grâce, c'est un comment est-ce que en étant prophète, en étant musicien chrétien, en étant comédien, on se dispatche en déni. Non, cinéma n'est pas une de classe. On a une breveté dans le cinéma. Ah bon? Oui, parce que nous avons film. On a tourné un film belé, on a tourné par Benabiso Ngalufa. On a joué dans Benabiso Mbalo Sombo. Ok. Il y a Freddy que je salue en passant. Vraiment, on a fait Sombo TV, on a Ngalufa, on a Freddy. Vraiment, on a fait un groupe. On a un groupe, mais on a une pause, photo, on a musique, on a
Et là, on dit chaque chose à son temps. Très bien. Les gens attendent, il y a posé la beauté, il y a posé la beauté, il y a posé la beauté. Vous attendez, nous, c'est tout ça, nous sommes Ok. donc, nous attendons, ceux qui ont bien ça, qui sont en Tondine, ceux qui ont que temps, il y a de côté, il y en a bon, c'est matin. Pour nous, c'est Zali, les Kabunzamba Pes. Zamba Zazo batté pour Peso Bisso Makaboua. So, comment est-ce que Kabolaka, en étant en fait, il y a côté, il y a côté, il y a Bengissi, on a tout pour qu'il ne peut tourner. Ah, le quoi, nous, là, on est. Écoutez, il y a Eza Lokola. Au moins, nous pouvons être sur papa na bango et c'est une fois qu'il y a la casse à la sauté minté. Est-ce que peut être sur papa nous faut ça la physique. Côté ça, on expliquer sur le papa na bin. Papa na notre père c'est Dieu. Quand Jésus parlait de Dieu, avant que ça la banine, en vérité c'est vous le dire. Parce qu'il y a dit papa na. Ok. Ce qui nous donne maîtrise de papa na hier au sein de table dans la Bible. Parce que ni pas Jésus a dans la Bible a noté azaki na ogulo katina parce que moi azaki parole. Comme on a yambié je suis aussi la parole de Dieu. Comme je marche comme ça naza parole de Dieu. Attends ça ce côté na banoté. Ah bon? Na ota mon nan ça faut préparer. Na lobby yo so na lobby maman Aurélie. Yo so mo ndo ki Paul lo ka fa banda a no sa ba cérémonie. Ah il faut ka azana ona nzoto. Ah. Bon d'abord mone ko fita. Ate encore mo pe bovani na ebo. Oui, parce que moi, Nanzam, les êtres bien, c'est que ça, moi, quand il y a eu des Nanzam, moi, Nanzam. Soit vu sur le bas, moi, il faut mettre ma soie en date, on a bien. Dans la chose, c'est l'éternité. Il faut nous faciliter pour expliquer Batoulo la Nénéza, parce qu'il n'a pas de Puna, parce qu'il n'a pas de Puna. Il y en a pas non que, Moutoumoko ta au côté à l'eau. Ah? Oui. C'est ça, oui. Eh, biso ne to kozonga pas to zaka na lola. Biso. Na zaka na lola. Bongo ni kwa wana fo mituna. Le prophète qui a bonné. Lola bat ba kokota te, lola bat ba kozonga. OK. Bato bazaka na éternité avant mokile salama. Nde ba kozonga na éternité pas papa na bango. Ce que yo zalaka te kozonga la watu. C'est ça que mtu mwa uta 2000 comme ça uta akapanza. Non, c'est pour Jésus bon dans Jean chapitre 17 quand il a ça la prière sacerdotale. Ali ba oyo pesaka ngai avant mokile salama na bateli bango. Sauf le fils de la prédiction qui était Judas. Mokile na salama tazaki déjà préparé pour payer à kokota lola te. Ah, déjà batebele bazar batama bazar batunazami bazar ba fils de Dieu. Mutu nyonso ta kokota akozonga na lola parce que ça la te. Mais nous sommes les gars, tous allons dans l'éternité. Avant mon chrétien, nous allons déjà dans l'ensemble. Tu es dans mon côté, moi dans mon côté. Tu rejoins le père qui est sur la lune. Tu rejoins le père sur la lune, tu peux faire du solo. Il y a une histoire qui te vision à ma tanchane qui est wapi. Il y a que ça l'événement où ça m'a la Luanda. Je ça y est sur quatre vraiment, je te salue. Vraiment, Nazali, Mutoyo, Azo, Kakanzam. Nzamba, le Bela Kinga, Nzamba, Pesanga, mission de gagner ba âme. Et nous, mon entourage, on a attends, mais n'a pas païen, banane, parce que mission est pour gagner ba âme perdue. Dans mon Nzamba, Pesanga, vision à Luanda, il y a aucun de ça, le concert là-bas. Concert là-bas, nous, il faut fort. Concert là-bas, on a expliqué très bien. Très bien, mais on peut expliquer là. Jésus a été au bateau, babunga, batamabé. Là, j'ai été au milieu de brigands. C'est ça, non? Alpé, Albi, il a été au bampate, les bébés perdus d'Israël. Les bébés perdus d'Israël, les Israéliens, on a des habits, tous ceux qui nous suivent dans les âmes. Tout ça, c'est Israël spirituel. Parce que lorsqu'Abraham a béni, ça m'a l'accès des nations. Alors, qui s'est m'a béni l'accès de l'étoile. C'est déjà des nations. Israël terrestre, Israël céleste. Ils ont déjà déjà préparé avant de filer ça. Ce que les gens ont perdu en Zambie. Bazar no banganga, bazar no bakatier, bazar na baba. L'église déjà bateau basi ba binzambe déjà bungura mitema. Ko basala ka fabe mais la kati ya église. Ba hypocrite. Parce que Judas peut être mais le frère parce que ça manger chercher le monde de le trouver dans l'église. Oui, c'est normal parce que même en église à Jésus Satan passe à la. Quand Jésus a dit n'a pas disciple l'un de vous, c'est un démon. S'il parlait de Judas, même l'église même ceux qui bando qui basent c'est tout à fait normal. Si on a compris que les gens bateau ils sont pour faire là-bas mais bazan baba. Bambula, baméridiam, bafuna qui nous kabang baba, fils de Dieu.
ngana lokaka bata malamu nga nde bata mabe wana banganga banani kuna luka bango affrontement pena bango et mon ya affrontement te bouske affrontement par rapport à non c'est affrontement te parce que ngana za piste le monde de ténèbres dans lumière moi pas ça non l'équipe puissance c'est ndamba lekaka bango ni so ba so ke panga ngabiso no avant tout ça qui tout ça melanza ndam mende mtu asala baptiste mamyo so c'est Dieu qui décide tout même qui se va ça ndam mtu asala banzete bete zaka ndam mtu asala même yenga ndam mtu asala même Satan ndam mtu asala toute chose c'est Dieu qui gouverne ça il est non ça le local zakini gagner les hommes perdus Kasaba na gagner et na banana na baba na ina mpena que ça na zo préparer na beta wana acheter mbana ki na baba ga minene na beta ba concert qui na rappel la te pardon rappel na kokende ko beta na rappel la te kuna ba ko ko kanso ngulu pamba ba ko lapider kuna hérité matin ko na rappel la te pardon na ko beta kuna na ba inviter na banani na ko inviter Fibo pardon Fibo Fibo wa kache oui maboko tomo je te salue. Non, pas ninga na yeli. Ni bato ba santé mabokoto baba. Mabokoto mo ba anguluma. Jambe. Tu vas te repexer ko. Baza ba fils de Dieu. Non yo na invitation aux pesa. Bien no ezaniki ba on peut ba bon la mité ba landa tela na yo. Soki tana baza ba fils de Dieu solongo ngana bango ko kiba oya. Donc soki baza ba fils de Dieu. Obi gache wa zinové. Oui. Au lieu à comment nani? Avant Msalanda. Ok. Non que ngala ko kati. Ngala te mususu soki mutata fils de Dieu. O comprend soko ebise makamwanza marubu ya taoya. Comme je peux revoir na buna kilo ngapia na ngedi. Aïe, tu vas te voir ba na petisa ye. Petisa ye. Pas bien éditer na le bon de là, on pas bien éditer. Ça ngezani. Osa nga ezali ko condamner mutu te mais komemela mutu. Komemela grâce ya Nzambe. Jésus akutana femme samaritain. Bato bien ndumba, même ba disciples Jésus ba tonga Jésus. Maître aso na mwasa ndumba bo. Bangomi balekaka. Makambo ko tonga bato banana même na Bible. Ba disciples ba tonga Jésus. Ba banana na Bible. Batonga Jésus comment j'ai tout tika qui est moko en plus tous les biloko ko boy ko lia Jésus lobi bilei na ngeza ko na style bilei oza ko bikisa milim ko gagner ba âme perdue l'église ça maté pour ça ba séminaire église ça maté pour ça bambongo non pardon l'homme de Dieu que non malin l'église c'est ça la maté pour ba séminaire sur l'église c'est ça la ba séminaire selon prophète Zalani bazo contre Nzambe ou comment expliquer cela parce que ce que dans la Bible moi Jésus ça ba séminaire était Jésus a ça c'est le bac de ça la plus que oh ya ça les bons plus en Izawan plus c'est que ça la Isaac ko gagner ba amet so ba séminaire de l'église ça la bon c'est là biblique ils ont bien bit non ezali mais pour l'accès pas tout pour ça la plus concentré mais la Bible nous dit que Matthieu chapitre 28 verset 18 à 19 allez faites toutes les nations mes disciples c'est le premier mission à Jésus pour les disciples allez faites de toutes les nations mes disciples faites yo sali séminaire mutabongo le meté matin nous béni batbala au sundika qu'est-ce que Jésus a gagné là qu'est-ce que Jésus a gagné yo ndem to gagner Jésus a gagné c'est comme chaque jour du lundi à dimanche déjà ma bête bat passer chaque jour mais bit nango ezane c'est bat bongwani bah là tous les jours la présence à Nzambe bah yena prêter dans la présence de l'Éternel laisse-moi te dire une chose bat bakosangana babeli comme Nzambe mais Yesu pa yete donc bat bakosangana babeli comme Yesu so yete parce que Nzambe ayoka ka mutu mais Nzambe ayoka ka Nzambe on a dit mamna lobi Nzambe ayoka ka mutu te le sambo ya mutu okoma jamais pas Nzambe mais le sambo ya Nzambe parce que moi na Nzambe azanzambe mission na ngai ezali gagner les hommes perdus concert na kapela kuna tazoboya alors na kapela te na parce que ba invité na bana héritier watana Nzambe ayembi on me dit souvent ça va faire ma ouais je me banje banda conseil mususu pe na chetemba invité nan fali pupa bawari no so baye na kati na bawari wana il y a des fils de Dieu. Oui, vous savez, entre moi qui autre fois ou comment je ne comprends pas aux hommes au monde c'est gagner les enfers. Il y a des fils de Dieu, même Fali, tout le monde a Fali.
c'est que nami tokoni na bandal ngaza mo bandal boyemenzi moni obeti na musique ya nzambe tete misika mokili ngana yimi na New City ngaza mo na bandal na Shilongo ngaza mo na mabele le monde fou opani na yebi bandal ndenge na bi musique ndenge za mais souci nangeza ke bato baza na mokili ba nongo zepe concert pe boye ata na ba mso za nyom nini ata na lemba na omina saba njeta lemba na invité na faire rigolo pardon invité na faire rigolo en tout cas balobi bagolo na pe bana na ntambe baza na bagolo boite bagolo baza baza boite to se peli kaliswana bana nzambe de partout dans le monde là c'est beaucoup la biso beaucoup yoka ndenge prophète aina ba innovité ya sika akosala makambo même dans les clubs ya bon marché wana concert invité na ngai tam su papa chéri ou bien Werason eso mais na okaki ba nungu mon komena linga ngaso na linga mi ko sela ba rumeur te linga so na ki rumeur na tout na la personne yé moko makama aussi vraiment réellement sur le fait na okaki que en fait banze mono ebele ba mission chrétien na été otekela bango so ba yi bango ba mo abeta le tango ba sela ngo ba se fait o le kayo moko moko est-ce que makama o relevant na yokaki c'est oui parce que nazali kabo commencer naza parolier Nazanda basanga grâce à au banzembo na kwa banzembo moi ebele mususu pe kutu ba parti na mususu ba yiba ngo me yemba na bandi bona tari a o yiba parti na ngo wa atona nzembo na ye nzembo so kiliwe yeba kambo oh mere mama na ya kufakite oh wa yebi moto banina e oh fait comme ça bien non parle to fanda non wala na kinzambe o ne motema moboyi kolala ye nyonso se kona bidaka opesa kinga ye ekokisama nzambe kalambiana chana nakwe atalakata mikolo oreli mfangwe lele komisija bapasi na motema na ngai ngokosala mokolo nini awe sala na ye yawe na ngai soza nze mutu na yembi na komi na ne dimite ko zo makami te so to nzana pardon nze muso komi to komba wana sko nzimbo wana ekomaki na lito ito pe na album ya ndero ya frère na biso wana ndene otekelaki ye ou soit ye moko na mona ke fallait interpréter yo ou comment que c'est un frère to komi na ba ona banda na yebi kala zaka nzimbo ni zano ke osali nzimbo Ozo mana baninga oyusa to kabaya nzembo parce que nan bobimite bo kabaya nzembo mais il est pourtant akanyango a ayo a sepe nango abeta un album na ye mais na autorisation moto donc autorisation mais voilà ce autorisation dans monde faut quand même que ça fait droit d'auteur parce que nzembo oyo moko moni makambo nzambe ce que la so ki o memango bongo ba osilika mona aza païen aza bona net nzembo mais voilà ezali fouine na ezali le sueur à front na yo et nzembo c'est le nisa yemba ba ko bongola maloba eza nzembo nga banda kala ah bon ba ko changer na c'est le nispe oh tuna oyebi junior ntimba ou bien je t'aime kaninda je t'aime kaninda tuna ye banzembo ya banzembo na betango kala esat na ba ba chéri bolondo bana bandal promo ko na Luanda ba yebi nzembo ba video na eza même na YouTube au fait Blanche Azana ba yebi nzembo wana ba ko changer langage ya bongango ayo na lingala ezala na portugais ezala na français ba français bango baloba ye yezekele mona kimikuka uka kasi zama mona kina yemikuka uka te obelie alobi nezekela sakola pona mikuwa ye oh nzambe mikuwa na takinzo te komaki bato mona ya bato kisenga mondeli ya nzambe nzambe mona kanoko na bato te o bato bakoki komona yo mobula kasi zamba zomona yo mosi mama bato bakoki kobenga yo amela milangi nzoka nzamba zomona yo mama bikobepele bato bakoki kobenga yo ndumba nzoka nzamba zomona yo mosali monene tika bango baloba ye tika bango baseka oreli fanguna bokolobola mwa nzambe koganga ye baba kochange langage na bango bokolo nzambe akosala yo ngolu ai ya kochange langage banguna na yo bakochange langage banguna na ngai bakochange langage batolaki yo bakochange langage bapesaki yo chance te bakobongola nde maloba ye
à les abonnés fidèles de Gemidor TV. Botala la mbingazor ayembi, à la voix yemba te mais la mbingazor ayembi. Pour comprendre makambango keneni. Parce que nous sommes en train de mona makambango zo kine bongo. Et tant que yemo ko so ta ofanda ka. Comment le lani kasira. Les gens n'ont moko na commune zo elomba. D'ailleurs, expliquer les Bethesda. Les gens battent sur bazana bato ko sunga bango. Babiso papa bakufa na biso bana mike ba mama bakufa famille ya pauvre bazana muto ko sunga. Mutu so mo azana mbongo yani azana mbongo. Ye ayibika nzembo ni mamo akio sanga studio. Yo so za na mbongo te. Ato sali nzembo zo kana ba auditeur. Nani ngo ko produire yo. Ça. Nzembo so ndamu tezo kanga mikono abu sanga mite. Comme titre la mo. Nazana ngana moto te. Moto ye kosunga ngai. Soki maya ningane. Ngai nazana ngana moto te. Ena ye vanila ye ena ye nazana ngana famia malonga teo nazana ngana papa to mama te ngai nakutana ngeritage ya famille teo mina zakaka na Yesu na vina ngai Bana Ngola Gemidor TV kende liboso avancez Gemidor TV eyena kama kitoko eyena makambo ya malonga ba comédie nyonso bino bulukaka ba oyi babunga kale bazali awone kati ba musique nyonso bulukaka oyi babunga kale bazali awone kati nyonso tutu sala awa is super canon is super barbara is kusala makitoko makasi bande kunangai baba de yonjinga udusala musene yo kitoko bobo senete abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout quand de liboso. Allez go. Ben monsieur qui toque. Ben musique qui toque. Ben théâtre qui toque. Nyo surtout qui toque. Ils ont Gemidor TV. Vous quand de musique. Abonnez-vous massivement. Toujours one. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Yawa telema sama obelie. Yama. Yawa telema sama shikwe. Oh, alléluia. Telema kotali kamo ya vinanga yo. Naibsa. Yawa telema o papa. Mba susu basana famille ya mbongo. Ba susu ba kutegitasha ya famille. Mba susu basana ba papa ya mbongo. Basusu bazana bakodi ya famille. Naibso. Sokili kama kweli bango jeteme kanyinda. Mazana batako sunga bango na pasie. Nengalo kola nzete yako kauka shiko. Koyanga lisunga ko utane wapi papa. Nelokona kontani yo samba shipe. Amen. Ngatabola mwe papa. Nazana ngaina moto pe. Moto yako sunga ngana pasi na ngai. Soki ni kama kweli ngana kisaso yo. Nako banga na ningako famille pasi aya. Merci beaucoup. En tout cas, Nzembo Nezali héritier matin on va déjà pour chuter parce que TV Zarangonga le prophète va retenir na passage là-haut dans Gemidor TV. Tous on a besoin de producteurs, monteurs pour produire album. Album déjà déjà, cet album est sur mon mobile. Et sur mon mobile. Nzamba Azakata parce que Nzamba maman azararaté. Déjà le bien lorsque vous pouvez batata wa biswa likolo. Album ezana banzembo ya révélation, banzembo ya conseil, banzembo ya édification, banzembo adoration. Donc toyembi pe banzembo la matation, nzembo oyo. Bato belé bazao a viezo simate parce bato ko pistonner bango bazate. Bazate. Là mso yemba kama kasa yazana likabu. Nana ngoko produire. Ba producteur alors comme soka ba produire ba basi. Yo mo mbali so ba produire no ko komi mwasi na bango. Ba yo mo na zo poete ma bando abamba nga si papa ata mo ngam bamba ko na mito ni noko na ko mwasi na ye. Yes. Comment la dédicace la moto kabwana ba dédicace la o ba do papa. Grand prêtre wa leki ba prêtre nyonso mutambongo mutatonda puissance Jésus Christ na lola. Jésus zo mbote na yo donc zamba pambola chaîne abino Gemidor TV vraiment na la nango vraiment vraiment nzamba assister mutu nyoso asimba mi pona ko
toucher, ko soutenir vision oyo. Il y a moi Nanjambe David Chico a recontacté maman Aurélie. Donc non quand je refais ça bandumba ba roli en pe ejo ba wangani yo. Vraiment surtout ça. Quand je refais ça batmo ba prêtre ba lié hérité matengo asaleli yango soigné. Maintenant soko soutenir musala Nzambe milimu wa batte ko bika na banzembe oyo. Toza na besoin ba to ko soutenir album oyo bimi. To ça c'est album ça na ba clip. C'est quelques clips que tout lancé album oyo bimi. Oyo simbami contacter des journalistes pour être nanzana naye et koko me pa na biso ke musalo ebima et soko lingo o biso na concert ya Yesu kati na ba benga la maman Aurélie parce que wana to bet na baba nyonso alwa boko mona yeko yinda na lobby to robeta na baba to longo so eto to sai so kati na ba to ke Yesu kati na ba terrain na ba stade. Merci beaucoup le prophète de la Guise Mingi pour la Aurélie pour partager le plateau Moroda en tout cas et Zambal Zambala Soukate. Merci. Les abonnés fidèles de J-Media TV là vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission. Bakina ça Aurélie on a aimé le prophète bloqué Nenga lobby. Aurélie je dirais toujours abonnez-vous, likez, partagez, ça me fera énormément plaisir. Big dédicace à Freddy Ngoma les coutumiers. Il y a Freddy Ngoma les coutumiers, merci à ma casse, à ma sola, 90 je te salue. Pourquoi pas à Gauthier, tu as dilemme, au bas la bande, mais Arthur Play, le pape de la presse, Anne Kaboulan, Brianta, mon vieux de tous les jours, je te salue d'ici là, portez-vous très bien et bye bye. À la prochaine. L'initiateur c'était Yontinga, Akanga Masolo, la chaîne par excellence.